esika ane presque okende zate. Osala biso wenzete kambala moko kaka. Bolongo siko to okende wapi? Biso bongo mibali basi to koma konesa mibali. Siko tozo kende wapi? Stati ngala ya mianga ngo bien de pona ni place a oteke zate. Awa ya to teka ka to lesa kabana. To tangisa mibali kisale zate. Wache mibali loko ba basali prince basali la ba kompanya mibali basala bito bana bandako. Babi wompo ngaba wenzeza kate? Wenzeza ke wapi wenza basali. Bokolo banina bakonzi bakolanda bino na itando ike. Bakonzi basali biso wenza. To ya nyongo bia kola za pesa ka moke zonga. Poka moke esa toka moke neko tambutieje. Tala mbutieje yango. Eza kaka. Malamu ka moke zonga. Le Congo ne tombera jamais. Yambala oyo, tozana Redi Amis, artiste ya mboka. Le 12 juillet 2025, bana poto ozanga te na kati ya Oasis. Ozaka na France, ozaka na Italie, ozaka na Australie, ozaka na Hollande. Poto mobimba. Rendez-vous ezaka moko. Na kati ya Oasis avec Redi Amis, Benele Koyate. Le 12 juillet 2025, rendez-vous Bobo Sanate. Bobo Sanate ezali kamba mabele avec Redi Amis. Kamba mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate. Libala tuna sango mama eyokani Mote na papi Kelly, mote na Charles Mbongo Kote Mbongo, mote na papa Ndondele bana soka na pesi mote na kosaka kuuza na kati ya commune ya Makala na direction ya Kimwenza. Toye awa na route ya bypass. Donc Kimwenza o eza bana pote bandi na Avenue Victoire. La quartier na commune ya Makala na quartier ya Kauka, eza na quartier wana ya Kauka, e bandi wana eyeti eleki e commune na Yolosi, eleki na Yolosi. Et comme na camping, c'est quand qui moins on est surtout na camping c'est qui puisse. La nene to yeba to que un jour le no ba kosta la fête qui moins na ngamba makala et ni bati na bypass ne le no na grâce ya ko ya mboka fati beto ni administrer biso ngoti na bypass. Na ministre na sabino bypass. Dernièrement to faki to awa de ko tai sabino nyenga mafungoli nzela. Lelo se ko la sabino na cameraman na ngajino kapa de ko la sabino nyenga ba osa misala. Donc moi tu es baba ne oti mwana makulu pour ko ba kamiko lelo soki ko laksa no ndenge bazo to monde batongi bino moko ko mona ndenge batongi batani ko ndi batani ko mona poto ko wana suma kala te mwana makala ko wana suma kala makala de changer ko ko kasi la minute ko oti ke bino sino kapta bona no bili bulanda ko to nya musu ya mu Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya qui merci Aéro National Dr Etienne Kiseke pour tout. Jean Mobiemé Hypogré. Soutenons Fatih Béton, donnons-lui le temps. Plusieurs réalisations, il est le prédestiné, fils de la prophétie, de ce qu'un président, Fumukimbangu prophétisa, fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli.
Soutenons tous les, donnons-lui les temps, les temps qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, le secret président, Fumoki Bango prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait défendre son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent bâti béton. Grâce à l'époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par les attaques sans recul. La grande dame, Maman Denise Nyankero, femme compatissante, femme du social, à côté d'un grand homme, la fatigue béton, un homme aimé, l'homme de la prière. Avec Fati Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. En ma présidence, Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi. Retour. Jean Mobiemé, Hypogré. Donnons-lui les temps, depuis des temps qu'il avait, puis ses réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, et c'est qu'un président qui va prophétiser. Oh, Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayamba, Internet, Civil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps, les temps qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, le secret président, Fumoki Bango prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait défendre son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent bâti béton. Grâce à l'époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges.
La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits. Personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité ni trafic d'influence. Il a établi l'état des ciels. La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. La grande Madénis Nyanguero, femme compatissante, femme dissociale, à côté des grands hommes, la face du béton, un homme humble, l'homme de la prière. Posti progrès, toujours en avant, soutien Fatih Béton à 100%. Il dépèse, combattant jusqu'à la mort. Donnons-lui les temps, les pénitents qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est les prédestinés. Ote papa na ngai. Comment on a une autre Maman Nadège. Maman Nadège a d'autres alliés. Antozana okwenga. Tozomona alikanisi ya kotongela bino wenze ya kotongela bino nzela ebandi bandaki kwiti ezo matina bayipasa boya miongo lolenge nini. Distance ngala ya mianga ngo bien te pona ni ko place otekeza le. Awa ya koteka katulesa kabana totangisa ka mibali bisaleza. Wacha mibali loko ba basali prince basali la kompanya mibali basala bino bana batako. Babi wombo ngaba wenzeza kate. Wenzeza ke wapi wenza basali. Bokolo bayina bakonzi bakolanda bino na itando ike. Bakonzi basali biso wenze. Mama komo nani? Komo na mama do. Mama do a tozali wapi? Tozala ko kwengaba. Lelo baosa ya biso nzela ki mwenze bandi kikwiti ezo bimana bayipasi abo ya miongo lolenge nini. To ya miongo bien kola za pesa ka moke zonga. Na moke zonga. Moka moka esa toka moka ne ko tambutiage. Tala mbutiage yango eza kaka. Malamu ka moke zonga. Ka moke zonga. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. La grande Madénis Nyanguero, femme compatissante, femme dissociale, à côté des grands hommes, vous a fait du béton, un homme humble, l'homme de la prière. ya kauka na komuni ya kalamu eyeti esuka ikala na kiputi beko continue mosa na ndenga makale bimi awa na pesi ya bypass. Merci de vous accueillir belo pour la biso. Merci na Armand tout na kati ya Australie. Merci na ERP Mwamba. Merci na Mika no na singo na ba boy na biso de ngabino mi na sarabino ntango no na boss et pas question de merci na Charles Mbo pas to mo biteli na bino no surtout na pesi mo de la bino so mo ni bala. Le Congo ne tombera jamais. Yambala oyo, tozana Redi Amis, artiste ya mboka. Le 12 juillet 2025, bana poto ozanga te na kati ya Oasis. Ozaka na France, ozaka na Italie, ozaka na Australie, ozaka na Hollande. Poto mobimba. Rendez-vous ezaka moko. Na kati ya Oasis avec Redi Amis, Benele Koyate. Le 12 juillet 2025, rendez-vous Bobo Sanate. Bobo Sanate za likambo mabele avec Redi Amis. Likambo mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate. Libalo libala tuna sango mama eyokani.